qui n'a pas mayonnaise. Ah? Hein? Non, relation ça quand il y a un moukoula papier, un moukoula papier, vraiment ouais, un moukoula papier, mais avant nous là n'a papier na sima. Ok, Zozoko. Un moukoula papier. Malanda rakade. Non, na papier na sima. Ah, le kilo. Un moukoula papier, non na papier na sima. Alain na balemba, je crois nous on était toi là qui n'a voilà tout fois dans la beau marché avant tu as 24. Ok. La beau marché face à Phoenix. Ah non ya wana. Au moins voilà t'es pas bon na lemba. Mais ya tout na trésor na bimi bien. Oh. Donc avec qui sur na été hein? Ah là t'as na lemba. Ah tu pas bon na lemba. Parce que ngam na lola papi. Aza na lemba. Ala ti na lemba. So imba bima. Ah so papi. Toi papi avant non papi là t'as trésor na bimi. C'est pour le bimi bien. Et puis dans mon DP système mais la monde déjà batté hein. Ah, c'est ça qui là. OK. Mais design ça qui là. Faut y bande 500 couleurs ça maïle, couleur des maïle. Ah. Ngana iba trop na banzamba là. Alo ya trop chibiso na banzamba. Banzamba. Qui musulman? Non, je sais pas, non ngape na yeba pété. Celui-là on a encore remarqué ça musulman parce que le jour moi ya ka to lamba makoso aller à makoso. C'est pour ça qu'il est là. Oh, allez pas la bino. Ah? Allez pas. Non, moi, on a bandoka ça musulman. OK. Parce que nous monnaie trop na banzamba là. C'est que jour moi to lamba makoso na madesu na loso. Tant aller makoso, la bi ah c'est ça musulman. Mais comment on a ba dire nous surtout oh ya lobé à propos ya papi Kader. Mais nous ko vendre na moto ngo bolia pe. Et mon suspect moi short pape ça yo. Ah, il rata. C'est quoi ça problème les bango suku ba pe ça té. OK. Yes, ou appeler ça bango. C'est différence. Ah, différence c'est donc il y a mal papi Kader a payé ça mais il y a payé ça papi Kader. Ça est. Est-ce qu'il y a un lamba payé ça? Nga ou ton ozoati bosco papi. Non, azan lamba ito roté. Na yebité. OK. Par rapport au puna ozoati parce que ngana puna kana talaka. So sco papi. Et ça qui monté ma bé. Vraiment. Parce que nous on est comme ça bango tina ba niveau wana que non le cambo mobo ya kapo kota la koyoka papi Kader lo ben lipi ma beta essaye ka ke mayonnaise belve za mwana mwasi. Yoza mwana mobali. Et que banandenge ni yo ina mwana mwasi. Il faut beaucoup nous comprendre. Moi qui le go ma bé. OK, ba des fois bazar. Parce que moi mobali. Ça migra. Yo mo mobali okomande nini ki oso na mwasi moi mwasi pour okomande nini oso na moi mobali moi ba des fois qu'il est moi un peu bizarre par rapport à V wana il déjà na pas na mawa. OK pas na mawa parce que abano bimisa papi leloté malgré ta n'offre de pas na bino parce que yo ebi que V wana par ndoki alikina olinga mwasi mo ya papi. Ah, zobina ingi zapata ngingo. Na éviter akino linga mwasi moi. Kaito yoka pe bongo to ka bongo ke alinga masa papi Kader mo bossa. Ba video mitakala ote. Te moi ça peut pas ko linga moi ça la video mitakala. Te ye ya wana mo. Ah OK. Alinga masa papi Kader otinga ke ba video ti. C'est que moi ça nga ko linga e. Est-ce que pesa ka épée? Pour déjà des kilos na ebi maman wana. Maman nanga wana na ebi kilo azanango. Vraiment. Nenge mokile respectera ye. Vraiment. Akokuya na niveau wana ti. Okitaba suko isimba ti. Moni mosinjo ya la rabia so sali mutu mosinjo simbi. So mosinjo simbi. Simbi te ba fundi osiko. Ba fundo peut-être pas mutu mo ba no kabilo pantalon. Ano peso di papa. Siko maman nanga na notela nengo aoya. Ayebi yo. Nengo zoya nengo zobina na nengo ba pesa yo. Oh, babini ça y Ema mbolo bati. Papa futile mbonga bia ke braza. OK. Akutse na cop. Azombo. Moi toi on a 24. Mais c'est que papi Kader azana ba yinima kasi hein. Non ba ko supporter une étoile tu vois. Étoile ba ko supporter toi. Et le loko mona bango nyonso to bazaki na dans Ponton baye Brazzaville pour na ba komba ba tetanga mi ebele na ki ba kombo ya banani ba gabana
On est moutali boma il a qui papi kader qui wana ke omoni yo soko koli ozala somo wana moutali boma nganga lobaki nganga mtalubaki soko mpo nganga lobe na papa lobe pe na yete ye moutali maki panganga kasabi non abi kisu abi charge kisu na papi kader ko supportant ngote yenda zaki mutu ya train avec le quoi wagon ya groupe papi kader soko ta niveau ki bolola mutu entre guillemets ce soit un exemple les abongo ya kisa yoko zela muninga kisa esimba te jamais c'est na ngwa zala makolongo OK ana chaussure attendez ana chaussure malonga te hein asa na ngote ya malonga ko tala pe chemise ataki na kati za classe te bongo zo cravate ayebi te asa na ngote tout ça pourquoi mutema mabe ça tu mutema mabe bakozwa koka ko supporter aura ya mutu te moi dire qu'il y a le kuta hein on a vu na via jeter mais année moko ka blanchi on a vu na via Rudy Sai champagne les année moko on a vu na via Jackson Roll Jack Roll ndenge moko oza vi na via Dave important ndenge moko oza vi na via De Ghost Gabana ndenge moko vi na via Jive za ndenge moko azuite mutema mabe on se comprend mon eza lokola amona batu pa ya la chef so mon siko mutu mo oyo wanoko amona bambolombolo oyo baneko dirige waneko nuire azama kasi na kokosela batu makamona surtout so Amélie amona na kotala elomine surtout so Amélie Diamane na bagene amona amuta kui ngana ibi bagene banzete pa na eti ah bon je te dis ngana bagene banzete pa na eti ata mo na katsa trou na katsa bidon mo banzete bani ai bango pa na à l'époque déjà pichua no mona na pichua na qui fait ma mère grand frère grand frère na famille na bango ko za ya pe ya papi kader na butut oh na moite na butu aza mukolo OK duplique papi yebi belle Willy les Gabonais ont joué à Gabonais na sima duplique duplique aza massa papi non tu expliquer ba tout pembe comprendre depuis kaza massa ya papi papi yebi belle Willy na sima et duplique ya lokwa ngai na yebi Griezmann na sima Benny de Castro maître Griezmann maître Griezmann charge à Matonge Benny de Castro masasi na maboko kwa Shabani bandali na maboko na yo babi tembe maître Shabani quoi maître na respect maître Shabani so moni maître Shabani moni maître Mbasu maître Mbasu na moni maître M16 ta wana maître na ngai wana batu na ngana zala na bango quoi wana kuna okipete mwana saila 14 boka la fois de thé abakisi na mai oya mai wana za wati nyovi azuma bela kamba lisusu ati 14 nani nyovi plus nyovi 16 déjà ma plein est-ce que yo donna pour la pembe ko yamba ndo la ti polo na pembe bo la ti polo na ngao na yamba ene yo dala ti nord est dessiné ada la ti nord est dessiné yo la ti ya pembe yo nga so la ti ya pembe vraiment o mona invité na mutu oloba bona so baka ndi moko ténèbres mutema mabe il a qui ça et les locaux vanda boton bazo traiter président Papousse fandi boy ni na fandi boy mutu afanda boy ate mutu fo fanda boy utangila ba kuma ba fanda ba mais ya lo bazam ta makambo ana ta ngane na fandi boy ngana fandi boy ngane na fandi boy ngana nokoti dans ton terre veut pas vendre boy na ebité ba to ba fanda ba boy no tanga ba fanda ils ont mama solo na fandi boy to mo ma poso vani mo balinda vani fandi boy ko fanda ba ta iner la fandi so ba fanda muke atenga mi boy muke tsibo muke tsibo tu peux goza mkongo suis na ngoto so mkongo c'est au télémite
bonjour, bonsoir, ça dépend de pays, ça dépend de air, place, nous sommes aux amis. Batutu balingaka biso biso peto lingaka bino, batutu balingaka belinda kandi biso peto lingaka bino et batu nyonso balingaka mona suka famille bota boy ba pe mona suka famille bota alingaka bino vraiment. Un temps avec Bianca Zanga babi wana ezalo rabata famille ambanga pe na yibiango donc parce que nous sommes comment c'est la famille quoi. Là je dis un grand merci à Poutine de l'écriture, à Bellevue Télévision, et toute communauté de famille Libota, vraiment. Merci à toi, Dongolé, Sanzamba Versa, merci à Odette Lessa, maman à Luciline et moi, ça ML. Merci beaucoup à Mifile Samote Maya Papi, pourquoi pas Niki Lessa. Un grand merci à Irène Kialouta Mote Marichard. Merci à toi, Nadine Kialouta 001. Et Jocelyne Kialouta Nakacha Luanda, moi, ça Robraye, vraiment, Longanda, Nakacha Angola, Melbana, Pascangola, Afrique et Zalango Nambongo. Merci à toi, Karine Zanga, Patricia Branco, et pourquoi pas Adajo Lubanza Djobabi, mère agence Nakata Turquie et Nakata Paris au monde Rose Mingazana, Babi, vraiment agence moko confortable. Merci à toi, le roi célèbre Christian Goma, Armeline Tumba, merci à la grande H, Maman Sakina, et pourquoi pas Maman Mamita Dina, merci à toi, la Maman Chira Moisi et Maman José Lusadisu. Il y a eu vraiment Yangoana et pourquoi pas na Pamela Matondo et puis na Samiga Amba et na plateau nangai je ne suis pas seul na plateau nanga quand même au moins déjà na ba attaque ndenge Trésor Mayamba Azoluba vraiment donc je suis avec le petit frère propre des Papi Cadeur Trésor Mayamba quand na Montréal nanga vraiment ce cas le ba moko nanga asala entrée champ il y a invité nanga vraiment et quand moi je dis déjà bonjour à Trésor Mayamba. Bonjour Lara, bonjour. Bianca Zanga, bonjour. Bonne santé. Ah, santé normale. Calais. Festival Mbote. Christophe la piste Mbote, Christophe décor, biche Moussomba, il pas décor, babi vraiment décoration mon quoi kafuso ni ba décorer lo ba salelo musala kitoko donc bibiche Moussomba il pas décor azad déjà à Londres donc vous avez besoin numéro bibiche Moussomba naza mieux placé wana repesa kaka pona décoration vraiment et bonne non santé. Ouais, santé ça normal hein, nzambo bati là. Vraiment la monde ba spécialité. Ça spécialité. Vraiment. Au maison là que vous avez vraiment moi le qui a Kader. Et là ça aussi pour mon vidéo papi Kader a fallu quand on moi bras cassé bonnet na mutu mais yo ka sponsor mutu a OK de fait ndo razani kana parler. La vidéo on est luki makambo. Non, wana quand on a biso to lever là on ta propriété ba bota mo ba prendre on anda ku tu vois. Vraiment oui, c'est ça. Ba prendre on anda ku. On va na mo kila lelo muta za salité vraiment. Si muta salité sur za shop, sur za ndoki. Vraiment. Donc d'abord to betano le solo mukiye ya papi Cadeur non l'autre monde va sortie médiatique et makasi pour la sortie médiatique mon papi Cadeur a sala ki yo kutoza no mamuta du domaine à théâtre té a sala ki sortie médiatique mon ko aloba kaka ke ba reconnaître valeur ya maman Bellevue parce que muta tombo arnabiso eza Belinda Kandi et l'autre monde va sortie médiatique ya batandenge na ndenge betela biso non réaction non relation ni papi Cadeur azala ki ngona mayonnaise hein. Non, relation ça quand tu n'as pas mukula papi, mukula papi, vraiment ouais, mukula papi mais avant nous là sco papi na sima. OK, Zozoko. Mukula papi. Malanda Cadeur. Non, na papi na sima. Le kilo. Mukula papi, non na papi na sima. Alain na balemba, je crois nous on était toi là qui na voilà tout fois dans la beau marché avant tu as 24. OK. La beau marché face à Phoenix. Non ya wana au moins là t'es pas bon na lemba mais ya ko tout nanga Trésor na bimi bien. Oh donc avec sur na été hein là t'es na lemba là tu pas bon na lemba parce que ngam na lola tsa papi aza na lemba ala ti na lemba so imba bima so papi toi papi avant non papi là t'es Trésor na bimi c'est pour le bimi bien et puis dans mon DP système la monde ja yeba te hein c'est ça qui là. OK. Mais design ça qui là. Faut y bande 500 couleurs ça maïle, couleur des maïle.
Ah. Ngana ibage trop na banzamba le. Ando ya trop chibiso na banzamba. Alaki musulman? Non, je ne sais pas. Non, on a peine à y répéter. Celui-là, on a encore remarqué ça musulman parce que les jours moi, il y a quand on l'a ma coso, aller à ma coso. C'est pour ça qu'il non. Oh, allez pas la bino. Ah? Non, moi, on a pas donc ça musulman. OK. Parce que nous on est trop na banzamba là. C'est que jour moi tu l'as ma coso, na ma desu na loso. Donc aller ma coso, la bien ah c'est ça musulman. Mais comment on a pas dire nous surtout oh il y a le à propos il y a papi Kader. Mais tu vendre na moto ngo boliape et mon suspect moi short papi ça yo. Ah, il rata. C'est que ça problème ils a bon ce que ba pesa té. OK. Il y a ce qu'on appelle ça bango. C'est différence. Ah, différence c'est donc il y a mal papi Kader a pesa mais il y a pesa papi Kader té. Ça est-ce qu'il y a un lamba pesa nga ou dans nos water bosco papi. Non azan lamba itorote. Na yebité. OK. Par rapport au pune nos water parce que ngana puna kana talaka. So sco papi. Et ça qui monté ma bé. Vraiment. Ce que nous on est comme ça bango tina ba niveau wana que non likambo mobo ya gapo kotala koyoka papi Kader alobeni pe mabeta aisa ka ke mones belle via za mwana mwasi yoza mwana mobali et banandenge ni yo ina mwana mwasi il faut beaucoup nous comprendre moi qui le go mabe. OK ba des fois baza parce que moi mobali ça migra yo mo mobali okoma ndeni niki koso na mwasi moi mwasi pour okoma ndeni yo so na moi mobali ah moi ba des fois qu'il est moi un peu bizarre par rapport à Véwana il déjà n'a pas sinama wa. OK pas sinama parce que abano bimisa papi leloté malgré ton enfant de pas na bino parce que yo ebi que Véwana par ndoki alkina olinga mwasi mo ya papi. Ah, zobina ingi zapata ngingo. Na éviter akino linga mwasi moi. Kaito yoka pe bongo to ka bongo ke alinga masa papi Kader mo ba sa ba video mitakala oti. Te moi ça peut ko linga moi ça la video mitakala. Te ye ya wana mo. Ah OK. Alinga masa papi Kader oti ndeke ba video oti. C'est que moi ça ko linga e. Est-ce que pesa ka epé? Pour déjà des kilos na yebi maman wana. Maman na ngawana na yebi kilos za nango. Vraiment. Nenge mokili respectera ye. Vraiment. Akokuya na niveau wana ti. Akita ba suko isimba ti. Moni mo sinjo ya la rapia so sali mutu mo sinjo simbi. So mo sinjo simbi. Simbi te ba fundi osiko. Ba fundo peut-être pas mutu mo ba no kabelo pantalon. Ano peso li papa. Siko maman na ngana anotela nengo aoya. Ayebi yo. Ndenge zoya ndenge zobina na ndenge ba pesa yo. Oh, babini ça y ema mbolo bati. Papa futile mbonga bia ke braza. OK. Akutse na cop. Azombo. Moi toi on a 24. Mais c'est que papi Kader azana ba inima kasi hein. Non ba ko supporter une étoile tu vois. Étoile ba ko supporter toi. Et le loko mona bango nyonso to bazaki na dans Ponton baye Brazzaville pour na bakomba bato etangami ebele na ki bakombo ya banani bagabana na ki bakombo ya ba président Gabana qui j'ai sali nani président JD na ki bakomba ya bato ebele et ba etangi balobi ne kasa propos que non de papi Kader azaki na ba papi Kader ndenga za PD et puis ndenge ba mema papi Kader ki zo makambo donc papi Kader kutu zozo lokolo kilo banganga bazoboya si comme mutami makiye banganga baboya evina yina papier zande tout ça na balance ah ya azana vie bien mon investe ya la tête bien de bois encourager le mal et a beti tout en kosa mutana kata mutami se soukiawa mutami bomi déjà ana kata cercle une bomo de ka vraiment sona moya makasa mboko ya veste bongo ya takula veste na ndalati obi est-ce que oyebi ke na veste na se na ngazala makolongo OK ana chaussure attendez ana chaussure malonga te hein asa na ngote ya malonga ko tala pe chemise ataki na kati za classe te bongo zo cravate ayebi te asa na ngote
Tout ça pourquoi? Mutema mabe, ça tu mutema mabe, bakoza ko supporter aura ya mutute. Bako supporter aura ya mutute ki mutema mabe te. O mona mutelo longi de fondé zate. Et ko beta ba masolo nyoso tu wana Papi Kader muta ba cri wana nyoso tu yo moni yo soki nini sokolo kozala somo il paraît muta pesa yango muta liboma donc bazoya ko bazwa transport Papi Kader avec na moi sinaye yena moi sa Papi Kader baleki baki ba matina taxi mais Papi Kader atikali ko la azolanda ka mutali boma wana mutali boma pesi apesi écrit wana omoni yo donné bakene panganga quoi nganga ese Papi Kader ke no tinda ozelo romo be pas élève nanga et parité élève on est mutali boma ila ki Papi Kader écrit wana ke omoni yo soko koli ozala somo awana mutalibu nganga lubaki nganga mtalubaki siko mpo nganga lobe na papa lobe pe na yete ye mutalibu maki panganga kasabi non abi kisu abi charge kisu na Papi Kader ko supportant ngote yenda zaki mutu ya train avec le quoi wagon ya groupe Papi Kader so ta niveau ki bolola mutu entre guillemets ce soit exemple les abongo ya kisa yoko zula muninga kisa et simba te jamais moi dire qu'il y a le kuta hein on a vu na via jeté mais année moko a blanchi on a vu na via Rudy Sai Champa les année moko on a vu na via Jackson Roll Jack Roll année moko on a vu na via Davenport année moko on a vu na via De Gos Gabana année moko vu na via JV année moko azuité mutema mabi on se comprend mon eza le rôle à mon abatu pas ya la chef so moi est-ce que mutumo oyo wanoko amona bambolombolo oya baneko dirige waneko nuire azama kasi na kokosela batu makamona na surtout so amelidia manene amona na kotala elomine surtout so amelidia manene na bagene amona amuta kui ngala iba gene banzete pa na eti ah bon je te dis ngala ba gene banzete pa na ata mo na katsa bidon mo banzete bani ai ba pa na à l'époque déjà Pichouana mona na Pichouana qui fait ma mère a grand frère non grand frère na famille na bango kuza azaya ya pe Papi Kader na butut oh na moité na butu za mukolo OK et le komona likopa na bango basangani wana déjà kutua wana déjà nini union sacrée à côté wana de l'autre wana côté yo sala muto alekio yo zona Kinshasa so mata ba moto na muto a metro ke musala mais meto ngo pe moto a bengi sa Papi Kader il paraîtrait nani il paraîtrait que non eza muninga na mobile biso tout ebeka Papi Kader abala Papi Kader bido moye baka bala bido moye baka bala ka nani mobile mutabala ka yo baka mobile mutabala ka na ba mwasi mutabala ka ya bali mwasi te mwasi mwasi abali papa pardon Papi Kader abali mwasi na abali mwasi Subini omona kana mariage ngo alaka mwasi to mobali nga mona mwasi usiko uyo mona ka mwasi mtawa yu mobali deja bo mona ngondeni iwe no pechwana non PD afana na ndako PD na matungi wana betanga lisolo te ngana yebi afana na ndako PD na matungi na popo kabaka na yebi très bien azo tu vile mabe ngala tsango ka ala tsango mais au monde en que que ne peut déjà na connu carrière il y a Papi Kader ko même ça déjà réputation et puis le niveau famille kota la ba tante moi ba te belé niveau famille to ba yo ka ba traiter Kader PD te ba traiter PD tu vu que ba yebi comportement ne ba yebi mais ya yebit ya za pas Kader ya la pas Kader c'est que bana wana bazana ba ya Kader te wapi bano Kader azana bango wana kudima molo bango te wana kutotsango makote to protéger bana mutazulu ba mwana yebi ayebi comme di quoi Papi aza capable est-ce Papi ko moi ça ko boya ya za bot abo za du ay bolata ya moni pe na mibali bazolanda parce que na douceur ne wana na douceur là je crois même pas bon relation nini bitala moni biso kotoana batu ba defo elekate zira relation nini ben Willy azara na ngona Papi Kader
papa yebi belle Willy na sima duplique papa yebi belle Willy les Gabonais les joueurs Gabonais na sima duplique duplique aza massa papi non t'expliquer ba tout pembe comprendre duplique aza massa ya papi papa yebi belle Willy na sima et duplique ya lokwa ngai na yebi Griezmann na sima Benny de Castro Maître Griezmann Maître Griezmann charge à Matongé Benny de Castro masasi na maboko kwa Shabani bandali na maboko na yo babi tembe Maître Shabani quoi Maître na respect Maître Shabani so moni Maître Shabani moni Maître Mbassou Maître Mbassou na moni Maître M16 wana ba maître na ngai wana batu na ngana zala na bango quoi vous comprendre bahibani bongo mais makambo tout wana bazoloba eza dia nini kaka pona sortie médiatique papi kada asalaki yango moni bango nyonso to bango mo ba yebi makambo bazoluka eza ki mutema mabe wana kuna okipete mwana saela 14 boka la fois de thé abakisi na mai oya mai wana za wati nyovi azuma bela kamba lisusu atie 14 nani nyovi plus nyovi 16 déjà plein. Est-ce que vous donnez pour la peine pour Yambaye? Non, la type pour la peine. La type pour l'on ah, la Yambaye. You dans la tia nord est dessiné. Ada la tia nord est dessiné. Est-ce que la tia peine? Il y a un la tia peine. Vraiment. Au moins invité. Na mutaloba. Wona subaka ndi moko. Ténèbres. Mutema mabe. Il a qui ça. Et les locaux vendent à Boton, mais autres traités président Papo Seyan. Tant bas autres traités Papo Seyan. Pour miso to yebaki pour Papa Seyan comme bon ezaki ba maman Zidane, ba papa Koba, de ba salara président Seyan bongo. Ne to yoka pas ma et pas grand-mère basalaen pour papa Seya comme bongo ezaka ba maman Zidane na papa Koba ndenga koma bongo tinenga bela ba nini ba dena ipareti nini oyo spectacle moko boy ezalaka ya président Seya mbonga zwaka enyongisa Zidane motema enyongisa papa Koba motema yango moni ba betaka eloko moko boy nde papa Seya sala avec ce bongo mais to yoka sous version mususu ebimi papi Kader nde asala ebongo po nani pardon papi Kader azambanda ya mama Koko nde na kowelela na bitumba babunda nde papa Seya akoma bongo mbanda na nini papi aza mobali aza mwasi mbanda na nini kasi azaka mwasi wa papa Seya nti so gozala kimbanda ikozala kino papi alingaka mwana mwasi mo sanka yebaki ala mwasi na ah mais pour y dans monde où azaka moi ça septième bagarre na habité so ngana lobi ka cité soki kimbanda non c'est que papi Kada akotaka pe pas septième bagarre tena ate septième bagarre te c'est que papi alingaka mwasi moko boye ayebite papi ayebite alaka mwasi na ye c'est ça quoi ça 43 OK ça 43 à mon akasavu à 43 c'est à 43 papa lingaka mwasi mo papa yebaka te mwasi na ye OK mais bino ba rofina rabat na ba TV to rabino mo ba deux fois bazo ba fina bango nde balatisi bato voilà tu me to finga mutelongi mabe yo mo rotale lo no to lo nwani c'est quoi il faut pour que ne bien il faut zelongi na ye atango ne pas na out kwa finga o bien mais en réalité, il faut ça l'on fait souba effet, souba ngisu à gagner pour que amona. Vraiment. Souba papa c'est yo wala pe ko na banata muta akosa la bongo ba azui investi pour babundeli, ba soaneli, ba oswana par rapport ya nini. Ils ont protégé Papi Kada pour sa grand frère par rapport à propos ya makambo bato bazoloba à propos ya makambo wana bato tout o bazobini est-ce que bango ala vraiment bango mi balana ba ko fa na plateau pour ba créer Papi Kada news morobo ba créer le morobo pour équitiser ridiculiser to makambo le beza solo o wana o ba ya make bolole kizengi azwate salité zoba zoba mudo koma scénario aibi ko koma tenga na fana na yatinda ka ba voice
ata bonjour apa mana komate soit ye bokuma bobenga ye botile papier na bika ko ok na ye donc babi soko ye bokoma zonga su na plateau na bayambaki yo komena biso ne fils kata bonjour kaka bopesi ya kuma azwa uma banda okuma bonjour ma caméra bani ko koma ko mi botile bonjour c'est moi le monsieur bon à ça la décharge non papi Kader ne fait ça la décharge parce que papi Kader n'a un bon il faut ça la décharge voilà te reconnaître un bon papi Kader un bon garçon combien 10 000 $. Combien? 10 000. Tant le big azaki azando kibo ko comprendre quand il y a 10 000 $, ça na butu. Mutana 10 000 $, on va faire ça là. Bon équiparateur hein. Il va faire ça là. Soki mutana mbongo aza bongo, c'est ça mbongo ma mbongo akisi. Wana mbongo wana sur la parfait, on mbongo akisi. Mais ngana binda kuna liboso mutapesa mbongo garantie za papi Kader hein. Te mama be. Anu fa na kati kuna na kanchachi. Naebi. Naebi. Na kanchachi. Te mama be. Ce que ça dit nini? Pour groupe batika na maboko na été papa boma na groupe na ye akino va na poto to. Non, otika groupe na maboko ne yo bo diriger to koloba nini. So contraire yo commandeni. Bonga bana diriger bango liboso ndeni. Wando sa nini? Ano diriger ba gabana ni. Ya zalaka nani? Gabana za no chef ya zalani pa. Ya diriger gabana nani? Gabana ala chef. Président Gabana qui j'ai sali à penser. Ya diriger gabana nani? Mais baza bande baza belé na bana basi ya ba kasiti. Bon bon ça. O ba linga ba toucher papi Kader baza belé. Baza Hervé. non. Ba grâce welo. Donc ça peut maramba solo hein. Là il va venir bango belé. Parce que dans 8 enfants na bango. OK. So na yo loba baba kendi oui. Maman lo beza solo parce que là il va venir bango belé. Moi quand il y a quand risqué à la prochaine fois soit meki na otanga komona. Ah côté là nga na balcon mais là nga mabili na betembata. Papi mutapiki sangai. Alors peka comédien. Comédien, Jive témoin, Champagne témoin. Jackson témoin. Vraiment. Jack Roll la peste mot na maman Carole Barapi là depuis Brazzaville. Vraiment. On dit ça et Champagne la peste mot depuis quelque part. Jive témoin. Toi là na 24. Donc atali bat bazate yo bukani. Na lala na auto ki mamangu parce que na ndobeta bale. Na auto ki mamangu. Na lali na balcon na longole la mba. Si qu'on a sorti le roi mutu. Hein? Ni tu m'ton sima na suduka bo longa mo na mobile ko. Dieu m'entend parler. À côté la paix Rudy ça champagne. Rudy à côté la Rudy ça champagne. À côté la Rudy ça champagne, dans la chambre. Na ebié déjà. Na komi. Vous comprenez? Parce que tout le bâti. Il y a tout le bâti to ba yumanga to na ba maman na ba ta esprit. Donc on a respecté à battre mais na banga la tête. So dans silence à papi Kader ande ba imba maté na zo ba bika yo ba megati. Na ba mambo papa ebi ke so lobi na ngango. Nga mutema na ngela la peshosho. Aluba na ngango te. Faut comprendre hein toi na fiki né. Ba ko aluba na ngango te, aluba na ngango te. Il y a des gens de vous atineli nga vidéo wana. So nga nata niveau ya ingratitude ya bolole ya mwana wana. Non, mais un grand bazar, il y a un grand, moi, on n'a pas un grand. Maman n'a pas souka mboka, poko, on n'a pas un grand. Mais il y a beaucoup de bombe, moi, on a nda kunaï. Mais comment on a qu'est-ce qu'on traite papi Kader PD? Est-ce que vous avez un débat ala na leka PD? Te azale qui n'est pas baby sans devient moi na bata mobile. Azonga da mobile. Ou azala leki n'était? Leki n'était azonga da mobile. Oh, grâce à ça la leki n'était? Leki n'était moi na bata baby sans devient naï. Oh, azonga vraiment. Azonga mnokoko. Ah, sugol babweko. Oh, grâce azonga noko azakutu musa na sana pa Brazzaville. Oh, nzambe zo lokumu kwa tandenge ba baby ça via bato. Ah, grâce à Zalé qui n'était, grâce à Mambale qui n'était, baby ça ne vient moi na bata mobali. Donc il y a bano sandenge ni so mutana posa ke kata PD, lié ba fouti mbongo grâce à keka kona sali musala mbongo zoate. Parce que via bano mais la grâce ya ngwana. Oh.
bango bata bango baza dangereux na société vraiment batango ba dangereux na société vraiment ils savent vraiment bien te kasi ba jara ba biloko bongo kasi ona bono muna mwana mobala yokota na afana na ndako ya mwana mobali na studio mutu po bayebi kaza PD vraiment siko ya yini azu casquette ne wana alatisa ngo papi Kader ayebi grandeur espoir ngana lobaki boy oui tondimi président Kader aza PD siko moi sina bana wana président Kader abengisa na poto bavanda wana ha fana ndako mwana mobali siko yango to loba nini te papa bongana bi président Kader aza moi sina ye na bana bagenda poto akena na mwana bota bana bana mususu kuna so bota andi moi ça naza femme porteuse mususu voilà mbongo ngweza wapi au papier akofuta femme porteuse allez-y comprendre et ça que mutema be na mutazwati na vie OK mutasakana oh le lazo mona amona élévation bato esala eketo mutema passe bo sepela na élévation muninga mama koko bo sepela na élévation muninga yama yote ngomno pesa bango biloko bapi a voyager ke poto tuzana ikelemba clé ya chambre ya papi artiste comédien nyonso so elamba okuna ngamna lopesa bango nako banotanga bakumbu artiste comédien tout o azwe na o abasi mamnalo ba fait nanga fali ma soeur témoin venanga branlu tout c'est vous témoin on va ça va ve auto fana na bango ndako moko papa atika ngai na bango ndako moko mamnalo baba yebi vraiment ba benga ngai papa numéro papa etika la ipana ngai atidi ngana bano eti bazo benga ngai a téléphone ba yebi una pesi ozui polo basket chemise donc atika da liste oyo pesa batia ku liste ku te ba one ba benga ngai abenga ya zui papi bana abenga zui tout valise tout mais pourquoi mon qui les a l'ingratitude beau ingratitude est condamnable on complique pas des ba ignore ba complication ba ngote ba sala mama ebi la ba ngote la vérité mo qui ebi et à son moi ma kala moto likola mutu parce que bolata te olata bomela te o mais soit la terre biloté papi Kader azande mona mama belle vie balia ya ye bazwa ya ye mais ya zo ya bango te lo ba koma ofinga moi je parle du papi à la terre bango te bango ndi bazwa ye la papi sikoyo mona sikoyo déjà il faut changer le monde méchant franchement koka ke febe golbani ke no biso na famille pasi aho bina seki mabe vraiment so famille pasi oyo Kader de chat papa na la colonel Edimo Mahamba leki papa na Marie Thérèse Mamba la moisa général Baramoto leki papa na Tina Mahamba la ki ministre alaki secrétaire premier ministre leki ya papa na Tabu baton titi ana bayana eloko ba José bayana eloko ba Aimé bayana eloko ba Aimé bandeko ne ko ba Anto ba José bana ba bala bien bandeko ne ko ba Lili so via passe yango oyo ya zulu ela ngo ne osika via passe yango na osika via pas ko mona ye na yesu zo ko ta ko babite tanga na ye nana so mona ko tutembi nana mona kana via pas ye mutakola na via bien ko la ta chemise ma pewa na ko la ta veste ma pewa jamais simba te ya dongi bongo couleur pa zo yeba na te bleu de nuit noir ko za caméra bo matsa ba nini ba lumière elle zo ngo suko na kibo faut boy ba ninga ko respecter ba bien parler. Tu vois, faut bien respecter bateau parce que papa ça moninga na été. Donc va qui non ma mbanga na comme juste comme ba mamba wana.
parce que on a maman non papi Kade akusana rien à voir on a papi Kade rien à voir juste ba maman ouais ba maman wana. Ça va très bien Mayamba comme l'impression na suka quelques dédicaces numéro ya téléphone na yo. Pardon, tu vas retenir dans une émission et puis quelques dédicaces, numéro de téléphone. Non, plus que tu vas retenir ça qui monte, mon mabé comme moi qui est comme mabé makassia. Nous avons un niveau que il y a que salir réputation mon qui d'aller pas moi. Je peux imaginer congolais ko suba na balabala ko sala kaka na balabala tu vas normal. Mais ko lia na balabala mon ngo mabé. Je comprends que ça qui monte mon mabé ndé mo dezo pousser bango bongo. Beaucoup supporter élévation c'est pas pas moulin moninga bon nzamba salini siko so ça complexé au kufanoki parce que au supporter te so moni moninga la ti basket asika mutima pasi OK au moins na mdasomi téléphone be mutima pasi c'est pour cela mon na bango OK na ligne wana c'est un peu ça vraiment. Et numéro de téléphone, quelques dédicaces? Ouais, numéro n'a plus 243 81 36 51 816 plus 243 81 51 816. Ah, la vie, la personne va monter. Il y a Loulou Bazara, il y a des Loulou de luxe, c'est vraiment Dubaï, la personne monte côté Ali, Mbappé, la personne monte côté Ali, Béni de Castro, Mobutu, Somoï, Kopa, les Massas, Namaboko, Maître M16, qui ça la Glody, Mobutu, la personne monte, Massananga, Namatongi, quoi, la personne monte, Nova Star. Moi na nzambe playboy na piso moto côté ali bato tout balinganga gisha makasi la énergie mba papa social bon séjour à toi mon ami frère et Merod Noima côté ali na Dubaï quoi na piso moto côté ali maître Ali Koso les étoiles beau événement moko ezali pour vous allez inviter quoi. OK, merci. Les 30 juin les étoiles vont organiser super barbecue. OK. Comme d'habitude quand on est à la Tobengango remix batubaya musique bien batonto bien ba faire bien boya wana bomo na ba fi loko ba Odette la piso moto côté ba Chali Kamba ba tonton Sio ba Mardoché ba Chancel Ambessé ba Christian Kiwa ba Trésor Aliko so wana vraiment les étoiles mouvement ba énergie mbaya ba Evadora à bière de Lix bomo vraiment équipe complet boya les 30 juin bo ratété bo ça vraiment non présence noyé ça vraiment bien quoi. OK, ça va, merci beaucoup nous allons vraiment Trésor Mayamba vraiment. Merci beaucoup à aimer partager l'émission liker donc ça va vraiment bien aba totika ko finga mototé to lobi rien que ka ba vérité ah mon est blessé toi on attend singa pardon un grand merci à mauvais propre Jean-Paul Kapinga moté ma maman Nassi merci beaucoup à mauvais propre Tito da Costa merci à toi le roi célèbre Christian Goma un grand merci à maman Anim Poutou Maman Aningo ya Mputu Yangwana. Un grand merci aussi à Fifi Tamba. Un grand merci à Fifi Tamba et pourquoi pas Sophia Lizitu. Babi waneza bato batala ki filme, bato batali filme o ba partager filme yango wana monto dédicacé bango to Maman Aningo ya Mputu et Sophia Lizitu et Fifi Tamba. On a vraiment bateau batala qui filme auto promettant qui bango que soit que tali film au partager et puis biso petroya ko dédication vraiment merci à Nick Kisoka la patronne Rosimboui International Kabobo merci à Miss Margot la patronne merci à Patiti Tengue International Kabobo merci à Nick Bam de Brazzaville merci à Tonton Grace merci à Chikosana merci à Chaco Nenen Dimbi la brésilienne Doris Mwamba un grand merci aussi à Jana Banaka ya Motema Rodrigue Bangala merci à toi Johnny Lema Aquarium Kilo à Congo du Fabel un grand merci à toute communauté de famille Libota vraiment Tolina Naranatina parce que binope bolaksara biso bolingo merci à toi Pamela Matondo merci à Sami Gramba merci beaucoup pour Nabilili Oeza Enoch merci à tonton Yams balobi vraiment tolele na ba oyo bazoli là vraiment et quant à moi je vous quitte je vous dis bye bye. Enoch Nassili ici.